kitoko na Congo fula fula makambo ya kitoko na Congo fula fula ngota oyo kabilengi na ngacha fula fula olinya actualité ngota na kacha fula fula émission politique ngota na kacha fula fula. Et voilà, bonjour chers amis téléspectateurs d'Ombabik, donc Rofula Fulande Makambo, donc c'est là votre humble servante, l'impératrice de l'empereur, Babi la Barbie de la presse, autrement dit la petite Nord, qui encore une fois député, comme vous parlez de mon émission, toujours système à lumière, avec les lumières et les Kila. Babi, comme je l'ai toujours dit et je le répète, que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail, mais nous n'avons pas de mêmes empreintes avec moi là, l'impératrice et Rofula Fulande Makambo, c'est la différence, donc Babi le saco, le saco, Martis dans l'équipe de Rosa Missala, dans la vie Martis le saco, la vie qui est mise à l'école belé, et donc la vie qui est Martis et moi c'est vraiment Chamala, et donc la vie qui merci pour grâce à des bons moments pour son abino. Et donc la vie qui est la personne de couper, ça vraiment mon boss banque mondial, exemple à suivre, l'étranger du cœur, un garçon sexy, au Cameroun de Makambo, la vie boss, donc Babi qui est l'impératrice des retours, donc Babi que je suis là, Babi que salam, donc Babi que donc Bisson de Makambo, Congo Fulande Makambo, et la personne qui coupe sa bonjour dans la donne, il y a Charlie, américaine, Babi que Babisso attend pour pas à Patti douceur, Babi que bonjour Naïe Sekozali, à Juventus, le père des jumeaux, papa à Ali Suprême, donc Babi que Unjana, Babi que donc Bamonde est Babalaka bien. Donc pourquoi pas tu peux s'emporter dans la papine qui fait j'ai désiré que la désiré que pourquoi pas monter ma tête de bolite Babi que donc bisous na bino ngwana à Ludovic tant qu'on a en France à Ludovica donc Ludovica au mari donc et à bijou quand vous jouez bisous na bino donc Babi que tu bête ma solo. Je suis là, ensemble Mikolo Bene, tout le monde a été, na Miss Bino pour Missinga, na lingi batinye surtout mingi, na ba balinganga te. Donc moi je vous aime beaucoup. Merci na ba pazo bien pour na ko reprocher biso, pour na ko encourager biso, pour na ko tel sa biso et puis pour na tela kaka moi eloko vanka be moi unité bimeye. Donc babi merci na bino, donc nzambe kana biso apambola bino. Et merci na nzambe oyo akelaki biso apeso pema pour te lelo to kutana soki pema te on appelle boso na bino te so bino pema pesa dite ngape na koloba pe na banane donc babi pema ndele les surtout merci na nzambe apesa so pema ofeli to soma na mosolo te na to kumisa ka nzambe là vraiment tu es quand tu vas quand biso ba congolais to partager parce que na telemel na mala bilanga to sa biloko to nzito za te ba 2-3 views mais tu vas ko sungana tu vas commenter ce que tu peux voler na kata communauté biso congolaise puisque ma be elekimi ba ma bende ma be tozo yebate mabiso mutawapi pourquoi biso ba congolais to sa bosoni pourquoi biso ba congolais tozo lingana te pourquoi biso ba congolais ba division songi ko bomana baninga bonki balinga po bayina moninga ko créer makambo ba lukile baninga mabe comme donner une décoration moko to mona atoluka liwa ya moninga to sala ka ba omol ba black moko zo ke moto oza black te moto sa ke pona aluka malheur ya moninga pour ni bien abisa buzoba moninga et ceux qui bato bongo soko na nzibango tellement que yezale muta buzoba alingi ko akomisa lokola ye soko za la maîtrise te ndebo komona que makambo ebele zo leka entre nous les congolais bato baso ba limite na bango te likam na été à côté likamba oyo asali donc division vraiment totale et là vraiment na senga vraiment tout le bilamoké pour notre bas comment est-ce que nous pouvons vivre dans la société limite c'est abattu na makambo muto ba kelo kozali yanga na kota te kelo kozali yanga te natika on a simba te na tozo mona que tina mabala na la race l'église na kati ya sala confusion totale bato bazo ebaté comment est-ce que va vivre na bato na mona ki la fois passé na moni famille moko elle dit kambo ya libala moi c'est mobile basé na kati ya matata mbali abeti mwasi na ye mwasi azui akika ndenge ezalaka ka bon na ki meba ya bandeko nanga puisque ngala mobile to kuno kwa mpuku na nyao esimba te nde mwasi akimaki epa ya mobile koko makulande mwasi akimi mobile wana siko yom to bengala ki mwasi betaki mwasi mobile pe epesi retour komosi pourquoi poser mwasi nanga etel makamna na mwasi nanga etel bino ka yo betaki mwasi ocheke libanda de to zoaki loko sa ki bongo biso to kopesa so mwasi te puisque mwasi pe aboyi na ye depuis que tu as quand on il faut que dialogue tu vas partager puisque avec human a quoi quelque part tu as valeur ya baninga te o baba ba yembaka mingi babi que valeur a muté na kaso ke bungi mutu soka zali pembe na yo ozo ko reconnaître valeur na été
mibali basi tout ça ko yeba ko reconnaître valeur ya mon côté pembeni ya munga mususu tango za na mwasi o va na mwasi wana yo no mtulinga ki mwasi na yo no mtozi mwasi na otie pembeni na yo et pourquoi pas o ko yeba ko pesa mwasi na valeur ko azala mwasi mana mu pembeni na yo et ceux qui ont un problème na mwasi na ba matata ezala kanango ntozo yeba te mabe ezali wapi mobala kangi mwasi na mobali azo beta ele ko la nyoka mobala bimaki mwasi na bifofute mwasi na beta miloko la nyoka mobala ke mwasi senga ke loko mo akokisi posa motema mwasi tango aye mwasi asilika selika parce que aloko mwasi papa na senga ke loko mais comment akokisi posa motema na ngate mwasi na a déclarer a beta miloko la nyoka parce que tozo yeba te banani nde ba mabe banani nde bazali malamu punition yango ya bato mabe bato baosa il faut epesa makandenge nini il faut esala makandenge nini to yeba que limite ya likambo ozo memela yango ete niko pelisa moto eli mabe so kamata na moninga likambo loba likambo ndenge ezali lokuta na munoko esalaka esungaka ya eloko moko te boyelaki biki yobi boyelaki lutu boyelaki fushete yobi etaki likambo mbeli ezali malamu te so kopanza ndezomona ke ba famille pe ya fi babike mwasi akozonga na ndako te allez nde bato te kasa balaki ye abalaki te soka balaki faka pour ma il faut beta beaucoup de choses là et nde la pesa conseil na bande ko mibali to yeba ndinga ko soigner ko mwasi le côté pobiki bato bakomona yo ko c'est le côté ba biba boya ka mwasi na soni te basaka makamna lo yengete ko linga to la sanga ki grodo ngande apota likama ko ko souffrir yo moko bato bazate bato bakeye mon donc on a dit que les camboza mwasi na yo oki ko bete bato libanda ko bato basa nango nini il faut to yeba ko garder ba relation na biso na libala to yeba garder relation et bato nti akomi ke bibal sera boyena mwasi akomi lokola ennemi na ye mwasi boyena mobali akomi lokola ennemi beaucoup de nzela ko komisa ba bisela moko bola bato ano akuna aso na tina na yete non tango bandaki est-ce que vous avez atteint ba souvenir moko ya malamu te ozaki pas moi c'est pas mobali wana ate loko moko ko se souvenir na ngote et séparation ça va divorce te et là bato msupe ba kosa ba bokabwani mais bokabwana non pas pour du bon bokabwani ka pour na moi ben compréhension exact et ya kana ngo bonga kanango incompréhension ça kanango et ba famille baza kolela ba bike mobali wana très impoli mobali wana so bazali kamena mwasi olesa na mwasi na ye akoti famille mobali kasi famille ngondo koti ya ngona pe mwasi akimende kaka epa na bango de to nokata dika botika et ça fait très mal ba congolais to ba monika mabongo pona boya boy ba ko bobongisa na baninga likambo o pa ya seli commentaire na ndenge na ye wa baby sa salibo ok to bike na mingi pele makamba libala mutakota likambo libala batu baka za mopaya baka ozali muto bantima ka bolingo sika mais na bato bazali expérience pour mabala tant que le bela moto banka na keba po tanto bako boya na lobi bako songa na bango donc on a touché tous les deux côtés na on peut ça tort côté bato basala baso mabela baninga libala na on touché pe na bato tant bato bazali mabela libala ba panzani bolo bako pe ça conseil ndenge moko ya malamu la donia zo kangana na za koloba to yakina la donia ezali histoire vraie donc na za ko fabriquer en côté nazo bete ngote initika to tanga bakombo batwana donc j'étais avec ma grande sœur la Donia Charlie na opese mote tikazali donc ko kata makabe Cynthia Kachat elle était aussi présente dans to kata makambo wana bande ko bakongole to yeba to utso to zo kende wapi to teni ba mabala tout o ezo vanda na kati bato elle mabala lokuta bato mso ko vanda kama mabala soni na vanda ka poso na bimi bato bako seka ngai so na bimi ndenge bato basala no mona tsoto ndoko leka kanga na ye so ba moni so te bato bako sekanga ezali makambo soni bato mabala so za e ko mabala elokuta na sa bato bana mabala bazola na risque la bazali moi c'est ngake na kende nya voiture mabala so maka so na kende bato basimsu ba matango azo boya ko kende ko na lingi mobali tembe asa baye na ye mobali wana et là vous savez que à mon malgré ta bakabana mobile à mon na mutu mususu te ne pe mibali basaso akabana mwasi malama mono obeteli ndi bobala sepeli abeteli motanga zaki pembe na ngaza ki bo abeteli so mobala moni ba boyena mwasi akoma komi bien zola bien komi bien tout mwasa mobala komo ka so mabe un boss Giscard non va bien Giscard le coffre monté vraiment ya maman et donc Eva babi Eva donc babi qui Congo vers Giscard les makambo donc ça tout boire na biso ba site to aso ba makamba ki rivalité isa na ngote donc babi boss Giscard vraiment ba jusqu'à vous na maman Eva na bana donc to ngibino ni ezali malamu te la fois passée na qui va publier ba voice moko ba publier ba voice mobali
ozoye baté comment couper ça moi c'est respect on va considérer moi si na oté moi ça veut que OK ngapi na lebis ko nzesi mandila kasi ya kende OK ne peut pas kende té tango c'est la kamaka bosa ka ba mona moi si obi ko pesa mo ba na respecter tango ba na ko toli bana de ozongi mutu quelque part babi bana ka mutu ba na kaso ki ebungi tolinga té net zolo ba a to solina martis chamala to bi ke martis est-ce que comment tout ça comprendre tes bateaux mabe comme madame comme mabe pour mutu asalisa mutu il faut amona que mutu ma alali o azala boni mutane na kati ya koma ayibina ete makambi bokosala pona ye soko soko sala malamu mutu azala koma akoyeba ndenge nini to sala ka malamu lakisa mutu malamu to mutu azali envie ana bon moyo azomona makambo sa pona ye tant que tu as les besoins au salon au salon qui a monté tant que tu as mis le côté de comme au salon ce qu'on va souhaiter ni va souhaiter li ouais batou va se battre faut pas ça ça batou to se battre et ba congolais va se battre ninga ko classer makambo ba congolais ba battre ninga ko sala makambo hypocrisie pas ba congolais à cause de ça mutam to pesi mo kongosi obumiye mobile otonga moi si moi ça otonga mobile naye mutam ça otonga boss atonga ba travailleur naye OK boss azo battre so ba travailleur on a te musala sala maté mutamsala pas battre que ceux qui peut boss on a te nga pe na ko sala te et on a besoin ko ça musa pour baba no ba lia famille na welia makamuso ezala malamu mais batou bazoyeba makambo na surtout vraiment et elle passe pour nous les Congolais elle passe ma case vraiment hein donc babi que Eric babi FK na kati ya state babi que tena makambo oyo vraiment ngeza ko kende eza ko pesa pasi et a ko pesa moi makasi babi que papa Charlie quand maman vient de voir babi que beaucoup ça toli bolé makabiso te merci ma toli beaucoup ça kabiso pour pas à Emerson babi Emerson babi que yonde makambo babi que donc les 10 zones babi que collation de babi que kazaka dans autres babi que respect donc pour la ma famille et ensemble ya pambolo babi que yonde dans le futur ministre et le futur président donc tout on en a bambi vraiment puisque tu fais l'honneur de ta famille donc babi que toi il va consommer ba congolais na pe na ko beta masolo na mo ko mona inutile ko ba makamso pourquoi nini to pesa na conseil mais quand tu pesa conseil ko mona ba kota la te na ça ko répéter so iki mama mutakala ba koti ba komi kotala congolais tout changement ma bé toti ka jalousie muto ça la jalousie tina libala na yemoko mobala osala mwasi jalousie moko ki ya motema be so ki neti mwasa zu musala ba to mona ko mwasi ngazu musala ngala ko ngala ko na sia mwasa akomo ko combattre musala mwasi na yemoko mais elle dit que Moussa n'est pas là, que ceux qui montent ça, Moussa n'est pas ça, qui va évoluer, qui est bosso, ne m'a pas de ça. Moi, si paix, à comment il comme quelqu'un, je suis là, Moussa mobile. Et même quand Moussa là, moi ici, là, tout va, tout ça, on doit la pour tout sauter. Quand tu montes que mon Dieu salaté, mon Dieu fonctionner. Elle n'est pas si qui pour la Congolais. Donc, on peut faire un conseil. On a 15 minutes de motivation, il y a conseil, réflexion plutôt. Pour tout y est backer, ndengeni to sala. Surtout ça pour réfléchir, ne to pas avancer. Babi dialogue est là bien, réflexion est là bien, conversation est là bien. Tout solo là ka. Pour te baner to encadrer ma bande, biso te baner to encadrer bande, biso, ba famille biso connaît entourage na biso, misala na biso, tout il faut te ba solo là ka. Donc je vous aime beaucoup. On a pesque catholique. Après na bato balinga batoli bazo na bango ba ba ko boka ba boka na bango bi que mon boss bank mon exemple là bi papa na Paris love bi que yonde makambo bi que le 22 o bi que donc à Nive bi l'impératrice elle bi que la bosse ma le 22 wa parce que maman nanga tili na bossa kada chote puisque la date moko et puis to botta mon temps to botta ma ndenge ne donc na botta me ya kokufa benza ya kokufa mais tellement que nzamba ba ka fo kilans na za la vraiment na kokilo ana la moka lo babaka donc masolo na kaka mère na ndia ile onenge elikaka donc wabi le 22 oyo tozanga tout ça vraiment ébélé na kati ambassade donc wabi que là concert ekobetama ba fille ba ko défiler ba maman puta ba ko défiler na maputa donc là c'est vraiment pour aller porter ma fille congolaise donc tu vas trancher ma puta parce que quand tu vas pantalon de que tu quand même la pantalon mais tu là c'est vraiment pour démontrer de comment ça pour aller puta et ça vraiment quand même surprise et na kati ba musicien ba ko beta concert dans l'occasion où aller anniversaire donc l'impératrice au Ali Bosso Nabino et ba cadeau Nabino ba so Nabino donc beaucoup de choses pour ça là et ça là vraiment bien et dans l'occasion où ils allaient à collation à Emerson donc babi que tout est dans tout et merci à mon boss dans l'organisation qui tourne autour ça là pour que l'impératrice a ses plans quoi ni et les capomotés là vraiment je vous aime beaucoup vraiment bisous à tout le monde donc dans l'équipe no mingi
merci na Manu donc babike mon boss Manu babike Manu nde makambo babike Saint George mobima mtakanga masolo et papa à 0 plus et papa à Cynthia Kasha bébé Boutou à la Donia na fidèle babike non fidèle babike à Joe Flex donc babike Joe Flex mon bébé chéri que j'aime beaucoup babike bisous à toi babike mon colonne vraiment ba surprise des Américains ça peut ressentir que j'ai mon fils qui m'aime beaucoup à ça marambélé c'est Saranga elle vraiment tout gars na bino donc garder toujours contact tout coup embarrassement pour toi comment est-ce que tu se comporter tout battre ma bana biso tout battre la relation na biso tout ce que makambo ça que toi ba ko battre la relation comme la relation que c'est bungi comme attends oui tant azalaka ndé rasela ngabui et congolais même ça reste avec est-ce que zokali pendant ce que bebisaka bon ça antitima bon ça ko lokama on est qui bondoki ko bate ndoki apino ka yo moko nani ndoki apino yo moko ndoki apina yo est-ce que ka on nous amana presque on mi bebisela ka donc j'aime ça beaucoup donc on t'en parle vraiment merci à Marcy Chamala vraiment toutes les bonnes choses à vous et là merci chat.